Apo, tiens, on a comment on a fait la Kennedy Apo. Apo, ya makina, ya suka tela. Jangana yomutu kamero jangana libu mote Apo ya na libu. Mingi ya tela mo ya tela mache. Ako loba lo poto yo. Sylvia Waka! Sylvia Waka! Oh là là! Sylvia Waka! Sylvia! Tu yang ngala yo, tu ayate. Oh comment on dit? Monte ka porta mo. Apo, atambola Apo. Kennedy Apo. J'ai Sylvie Waka. Tambola kwa mama ndeka tambola. Ni ulukina maka, mwana okoka. Ni waka mkaza boy. Ah, bon. Mwana boy, mwana okoka. Bonga ya Apo na ya boy. Ah. Monde la medita mona ete. Yo mekamo. Mekala mona go. Sylvie, Sylvie Nopele, boy. Sylvie, Sylvie. Yeah. Sylvie, yo tela ka mama. Ngo Sylvie Sylvie mon qu'il a connu. Quel plaisir! Sylvie, non, bon, voilà. Tout à fait, yo, Sylvie Waka pour la Kennedy Apo. Voilà, mon colombo il y a un cacao. La vie continue, Sylvie. Bon, c'est quand devant les cigares, pour tout ça. Tout est ici, Tambola, tambola, le roi, maman, tambola. Sylvie, on peut m'en Sylvie, peut me sacar, non. Sylvie Waka, ta tellement nano au tambola boye, natala yo itamboli ya Waka. Sylvie Waka, tambola natala demas na yo l'hôtel. Tambola mona. Bukale kera yo. Ita Sylvie ko bobo. Sylvie. Ta. Qui me l'a comme ventilateur. Bukale kera yo. Wow, Sylvie. Mpona nini boye pemisaka nano okobomaka lele videlo ayawa ayakuna ayawa lokola ayakuna nzela yebisa yo omoni sika tokomela yo wapi bon mpo tokenda biso makambo milai te omoni bodio yo mwana nga po aya nango soki lelo ya kufi etikala yanga ndenge yalaka na coutume donc na ya futur patron mpomona biloko nini aya na mapango aya na ba chambre froide aya na ba plantation ba café aya na ba élevage yo lingo kende wenzela makolo ngai na ya mompanzi na yo yala pe mompanzi na nga sunga nga pe na ko sunga yo yoki Sylvia Waka Sylvie, wow. Sylvie Bominga, c'est au bois. Vide loin.
Vite de loin. Ah. Vite de loin. À moi. Ah. Biloko yo. Ikotika yanga. Yoki. Fo oye babisika yo chamo tu. Olabi. Mpusa na kuna ngamu tala bego pusa na mama kembo. Longa pele pele ya mama. Longa pele pele mama pusa na. Ah. Vu de loin, si quand yo comme vu de près, na bego pour moi na vu de près. Il a problème? Kende ojulanga na mai. Vous avez dit nanga. Nkombo yo ke na bengelo ya nkombo nani. Nkombo nani na bengi yo ya nkombo nani. Vu de loin. Bon. Na bengi yo vu de loin, pendant comme ça yo vu de près. Au mona mama na yo ya sika. Lelo soki lelo ba patron ba yate etikalanga. Ba bien ni so ya po ya la yanga. Yango fo benga nga futur patron. Yango no mona bengi yo pona yebisa yo oyo mama mwasi na nga. OK, mwasi na ngai. Mama ya la mama bala na ngai. OK, Sylvie, tela misu kitoko kwa mapata poto. Tela misu Sylvie. Topesa yila ki. Sylvie. Noko. Benga na lobby mnoko mabukana. Si na gagné déjà match na premier tour. Donc na yebite courageux na cour suprême, yango zo lobisa yo. Ata yo boingai. Na poko bana buganga igwe. C'est moi. Le igwe. Ngasi on a comme boisa mauvaise errance. Ngana zaka camarade ya président de la République à l'époque, Sagafobu. N'a pas connaissance ya ba konzi. Ba Tchombe c'est mon petit. Ba général grade à Congo à l'époque, c'est mon petit. Derrière le Lugana, on m'a collé au yéza qui sont à même lieu au cours de la namba. Na Sylvie no quoi, na ça le ma baie et puis la longue, ça les appelle pas tel boss, les appelle à poter, les apporter. Et puis yo, ne pas connaître la besoin de yo. Le sima, ne pas connaître la pousse de yo. Tel m'banani yo ko di langa, ya modèle. Hein? Na yebiti Sylvie, vous le la sanani. Et l'on est nyasana. Oh, mais le bâtiment, ça va, mais c'est bien, oh, il y a bah, c'est le zibilé, il y a sandilé l'amour, il y a domestique amoureux, oh, il y a un bimol. Vous savez, on est là au niveau de la sangaï. À ta bille, on va aller na cour suprême, mais c'est moi, Igwe. Sylvie, mon père, je suis là, qui va mener la campagne, on a pasteur à quel ici, al mon père, on a né, Sylvie, suivez les guides. Comment de Dieu pauvre? Yo! Vite de loin! Yo! Au caméra yo! Et y'a un masura yo! Comment? Yo n'a comme ça dans le job! Tu sais sûr? Pauvre! Ah! Maman. Oh. Maman. Nalinga ewe. Maman. Est-ce que vous tournez au monde qui était au Yimba mon ici là kuna? Pourquoi Yimba mon kuna te singa n'a besoin de bantembo au yozo Yimba wana? Puis le sina la ligne on peut ko déranger nga dudu boni boyeko. Okomo exagérer dudu. Ba conseil tala ngana zolo banana na yo oyoki. Ba conseil so so pesa biso no so yo ka wote dudu. Boni boyeko. Maman Thérèse moi du kuna zo benga biso mikolo
mokolo nyonso dodo mpona kopesa biso conseil lelo so atuni nga amour boni changement eza noyebiseli nini Allô, BBC. Dudu boni boyeko nazoloba na yo boni boyeko omoni nga rido ndako oyo bien nini Dudu talo kongo exagéré mpe na etanga naza nango Dudu ozomona etanga kuti nga naza nango te ozomona kutu ndenga nazali te Dudu ozobima no ntongo mpo ozongelanga baero boni boyeko Dudu kosukisanga motema bo mpe mikutu eza bien te Dudu boni kok Dudu Zela non amour omoni ntango ozoloba eloko moko esone mabe ozoloba wana États-Unis état major soki état moko boye di keba état esalini état na yo vraiment yebisanga amour esalini boniko te amour amour moko boye obima dans le néant ngai wa Dudu oyebi nga ndenge nabotama bien oyebi papa na nga oyebi mama na ngai oyebi bango bien Dudu oyoki oyebi bango bien amour oyebi ke yo so pena totali bien nando lingana nga pe yo te amour moko boye petit nanga boniko zala wana yo omolakisanga nini petit tu ne sais pas à qui tu as affaire oyeba soki Dudu azala de Panama petit oyebi nganga na muta jatans petit biso na okabana tokoma pa place moko boye baotyo à l'aise basi mo baotyo à l'aise okepena bayambi elengi okonfirma ngo sikoyo otokisanga pa pamba Là, tu es à l'aise, Dudu. Il y a des gens qui sont par-ci, par-là. Après, on va dire que c'est un local. Mais nous, 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 ngana obi ngani lelo pena bo so na kutena cuisine ngai BBC lina ale lila ye wana ngomina sawana abisinga bibasi fo ya mikie ya minene te boniko na songa te place bano changa les ou quoi c'est quoi ça non ya parler amour bima wapi yo batanga basi batanga yo amour keba ngana danser so mon lelo na zona chona parler c'est peu là ba bula bisote boniko amour keba zamba suka so na ye changa ba makelele tokisanga na butu boy place que na est-ce que mama kelele ça okibino sama à l'aise poser amour mo so na ndako choma makelele na libumu wana keba na tobola na makofi yo keba na tobola libumu wana keba yo zana la action pena que non na okende siko place ba chaka nga pena à l'aise bo amour moko boye so na zunga parler amour yo ko mo komandenga yo dictenga amour boniko keba ngala gamas nta jatans no ebisao ke ipena donc on kuna à l'aise poser on dit matin na kepa kamukeo mamema ici yo amour keba Ouais, allô? Amour? Ouais, bonjour. Joyeux Noël. Ouais, ça va? On a passé dans la boutique. On a profité na bengayo na selo que non, arrivage mon boyaki. 3 pièces qui rabassent mon téléphone, pièces rares alors. On a beaucoup de exposé en haut. On a bombé encore. Il y a bien au CP là. T'as bataille na yo. Oh! Il y a solo. On se fait la makasi. Maintenant, on c'est beau. Alors, la bonne guérison. Ouais. Mais il y a vraiment, il y a qu'à. On se fait le makasi, surtout ngaï. Pour ceux qui voient, on a comment la désactiver. Donc, nous sommes en train de canama, on a comment la faible. Ouais, ça va. Merci. Non, remets-toi ici, prenez place. Vous allez très bien? Très bien. À la maison, ça va?
À la maison, ça va très bien. Et ma fille, elle va bien? Ma femme, elle va très bien. Ok. Ça se ressent, tu fais quoi? Je fais juste le rapport sur le travail annuel. Ah ouais. Bon, exactement, tu peux modifier ici ça. Fiche technique du projet numéro 1. Ouais. Ok? Fiche technique du projet numéro 1. Très intelligent. Donc tu modifies ça. Oui. Dès que tu termines, tu viens au bureau dans quelques minutes. Ok. D'accord. En tout cas, je suis fier de toi. Merci, papa. Ok. Bon boulot, mon fils. Merci, papa. Ok, d'accord, tu fais ça. Tout de suite là. Oui. Chérie? Oui, chérie. Mais vous allez comme ça, chérie? Mais je vais au marché pour te chercher les safou. Oh, des safou. Merci bébé. Mais j'ai à te parler quand même, hein. Une bonne nouvelle. Allez, viens. Ma soeur, on a ici là. Allez. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle à te dire. Tu sais, après un certain temps, j'ai constaté que Doudou vraiment ils allaient qui battent sur moi dans mon kilo. Dans ma dimension, la position où ils ont monté là. Peut-être qu'ils ont ma faiblesse, c'est mon côté je suis allé comme moi. Et puis le mec, il est très intelligent. C'est vrai? Ils allaient qui pour parler à Koufaki, si papa n'a eu. Bon, selon les explications, il fait l'ancien militaire. À Bouddha 40 à 45 guerres. Si il y a Koufaki, alors tant papa Koufi. Maman, elle qui vraiment a telle cause sans ses responsabilités en main. Il y a un minéral. Il y a un mot de génie dans le combat. Mais j'ai dit chérie, moi, je vais faire la moussala. Le moussala, Nathalie vous dit, à ça rapport en Noël, il y a 4 heures, il y a 30 minutes. C'est une fiche technique, pas un. Allez, tout de suite là, paye. Français, on dirait que nous avons bien. Et puis je suis content. Vraiment. Sa fille pour l'évolution à moi. Pour tout ça, puisqu'on avait voulu que notre fille soit quand même heureuse, hein, n'est-ce pas? Alors, Nathalie dit que c'est ça. Nathalie va pour l'année de Tambola. Mais c'est que on a mis. Alors, moi, DG, après moi, PDG. Donc, je suis au PMA. C'est comment préparer les lots sans que yo. Quand il a la retraite. Alors, elle sera là avec ma fille. C'est que tu tombé la bonne mère, il y a garçon mon voyage. En tout cas, jusqu'à présent, nous avons les prochaines. Alors, les qui pour nous faire informer. Vraiment, merci. Tout le monde champagne. Merci. Mais papa, en tout cas, c'est bien. Mais oui, que les gens n'ont pas comme ça. On a qui chasse les gens, les parents, ils souffrir. Et on a pas la sur bazar maïe, mais le fait que les parents ont la possibilité à autant que ça va monter, ou bien il y a quoi instruire les bananes comme il faut. Maman, elle s'est retrouvée quelque part. Maman, elle s'est retrouvée quelque part. Oh, apparemment, c'est comme un garçon moins sérieux et puis. Hein? Mais je vous dis, actuellement, il est très sage, très intelligent, il fait un beau boulot, je suis fier de lui. C'est une bonne information. Vraiment, que Dieu soit loué, vraiment. Bon. Achète-moi les safou. Est-ce qu'on a encore qui est là-bas? Ok, d'accord, avec moi. Ça va tout de suite. Merci, chérie, my love. Ok. Eh, Waka. Moi, je suis allé nous autres, le coup, mais pas la polo.
Chérie, Oui. n'oubliez pas de passer chez Babi Toulomba, le mari de Rosette Wawina, ok? Allez, bye. Je passerai, chérie. Ok. À tout à l'heure. Je rentre là. Tout me fait pas na nyonso wana mama motema ebeta yo te motema mpe tuta te moninga soki moninga pambwami sepela nango kosepela ozosepela nango eza be na motema polele akozongisela nga sate na sina pambwami ezomona nango nayelo mo eloko akolia kopitisa mateo nzambe na ngai mpenza soki mwana no azwi satellite lelo ko mona ngelo ko pambana ndako ne penza nzambe eloko neti ndenge kutuna ya awa akomola kisanga ba bijou singa zakisho na utimi popola nanga kuna libongo na eba na teki na zandu tine ko pese biloko akolia nzambe biloko mso sala ka batu bako sepela nango te neti makambo pamboli satellite ngazo pesa ngese ngote mama nanga ye ta tumwa biloko achena ndako nakolakisa kezanga suke nakolakisa kezanga suke pe nakolakisa mwana edudu kezanga nakobalisa mwana na edudu mwana kuzina ngai bon satellite on teste ka uchafiero satellite ngonga na nakota ande ngonga te moto bali moto meseke sasa no pina to mbaina zeki na bomo ite sasa ke ba feti na bino wala ba inza isaka meke bon appétit. Ça dépend ma chère. Balobaka merci. Soki moninga peso biloko alobino bon appétit yo zongisi merci. Ça dépend na nini. Oh, bien. Oyo ça dépend na nga yao. Boniko. Basambela ka pa ba ngati. Biloko nso ba kolamba ngo mine balabi on te so ba check ni so ba check ni. Encore biloko ngikolo to ko mona ka batu balambi mais to ebi source na ngote. Yo moninga azena ndiwa. Nzambe pambola biloko merci mingi po pamboli satellite. Akomi ko pambola n'importe comment n'importe qui na kombo ya Yesu merci. Zonge pe côté wuti. Yeli ngaba sambela ote il faut ko sambela prière partout. Et si kambongo zo to sambeli. Ya otamboli pe na nzala te. Ya otamboli na sambeli. Yo sama kamolo kwa tokola ke sika moko to ma kamto za usa eto iba miketi. Ba ndako ebele yo otamboli ba peso biloko akolia. Sika ka to via. Oki loboko. Poko monyo kwa. Oki loboko. Bien. Mama mela pe malembe na moyo zobeta na kisaso ngala za la intercession babe ba nini na mama ya mabondeli intercesseuse yangwana lokola nazo mela waso na komi kuna na brose mino fana kota ni na kindo sambela yango na bosani oyebi mwana leki na ngayo wana waza Holland oyo wana maikato na yewana azoya kala pe mingi te ya komela kinga mama kulutu soki na mama kulutu soki na ye okosepela esinga chiringa mal mobimba ye bisa kinga mama leki na ye liyo biloko ebele na container wana na banzi bamanzanza bayuda lokolo ya yebwe bamanzanza bayuda ekozanga te okopesa nga kanda obi motu na seneto olo bangu edi manzanza na bayuda yo lati yango ngana lati ya bayuda bongo yo lati ya jabulu ato sa poni ngana mela tena oyaki pona kokitike biloko na ngana ndako te oyoki ngana mona kikamarada ngano banda mwana to vanda kate to kabona kana na bala mfuka atoswana oyo za manzanza bayudo bazo sala bachango ba ben mwana yebisa kinga atinde ninga biloko belezo ya bongo sikona lo belote poani ozana soni te yo mwana tindeli oyo azo uta Londres nga obe du kule nanga abi mama manzako oyo mwa ba kosala nga nini oyo kobongisa nke elongi nazokende pali nakoyoka loba nazokende pali pona poso mibale okotika na Leopold te na okende kozwa lokwa nga na zande ewa bora sepela na kobonga moninga bonga na okikanda na koyoka kanda te nga na sepela lokwa ndenge na yebo lokwa na kolia bo eske eza mabe bon eza mabe bo ya koto kufanya nzala bo ye sosona non eba beton mama ngapende moninga bo ngonge beti na ni koto na keni moziki Dudu onanga kotsa inga na muziki ya $2000 na poso. Ocho mona ngo mandefo na tato na zati papa 2000. Akolobe $2000 mama. $2000 et adzulinga kotope mesa na zando. Ba o super soso na kote ko be ba super wax. Et tout iso motema te. Kamaringa na ko sepela mingi. Elo na osenga yo. O batela moi c'est à Doudou
okebisa pe dudu ete sika liziba ya mai ezali ekauka te mpo soki ekauki yo mpo kozongela mpe matembele ekauka te mama sisobena papa pudo kwa ngonga ngo mpe se ebeti baninga kotona moziki baozelanga osambaki ye jokwa mwana moke ya 18 ans boye omena na tableau bote mbongo wana mama ezalaka bongo camarade nanga nga nasi na pambwami ma futa na tike nayebi otambolaka mpe na basase na saki kongolo omemela bana memela bana balia merci satellite lokwa mbongo sopesi nga ekoki nango na osombela bango biloko moninga koka soni te yo zanga te elenga kongola mpona bana mama sate kamadanga bomwana nzambe batela soki tokomva bampaka na soki peme tosengana na tumbaku lisusu eza malamu mingi mama nga tumbako ekota su na zolo na ngai te. C'est depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis pleinement à toi, Jésus. Ngana zali poto poto na maboko na yo potie yawe sala na nga lolenge mingi ngana zali mbungo ye botami na kati. Chérie. Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Ah chérie. En tout cas, vraiment. Vraiment, on dit qu'il y a là jusqu'à cette heure-ci. Hein? Bon chérie, non ça ni na mo. Bon souleli ma belle papa na ngai. Hein? Naza pousse to fanda te dudu. Na boité to vanda, mais naza na réunion sikoyo. Hein? Bon so ke réunion te dudu. Vous êtes DG. En tout cas, yo m'ambiance ça hein, pena dudu chérie na mo. Yo zo sala ngape yo. En tout cas. Là. Mais Bobike, quand même, il faut la ken. Dominique Molobi, il y a des gens qui ont été dans la bien sûr. Mais ce n'est pas été. Mais quand on a son nom signé. Juste là kende n'a marqué ta présence après la zone. Hein? Bon, je veux juste qu'au déjeuner mouké après la qui, si on a combien a marqué présence dans la zone. On sera là toute la journée. Hein? Bébé, avant 12h. Bien sûr, chérie. Mais comme on est encore 7h, non, il y en a 9h. Okay. Pour la yo, hein? Allez, serre-moi. Ok, ça va, maintenant tu vas manger. Oui. C'est bon, hein? C'est bon, chérie. Toi aussi, chérie. Attention, s'il vous plaît. En tout cas. Bon, vraiment, je suis désolé, mais il faut la ken. Chérie. Allez, viens m'habiller. Toi. Yo. Ma chérie. Pour la porte. Allez. Allô, madame Léonie Makumbo. Bonjour, papa. Donc, gardez l'écoute, madame Léonie. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Pourquoi c'est l'état? Les embouteillages, papa. Les embouteillages. Tu dois dire à ta femme, ok? Voilà, moi, c'est que papa lobby, il faut libérer quand on attend. Le travail, c'est le travail. Puisque ça m'a dit qu'il fallait changer ma vieille ordinateur au Nyos. Pour stocker à Sikeye, alors il faut être responsable au tir en place. Alors on va remplacer mon Nyos. Il faut aux Arawana, mais tu as l'état. Alors il faut aux Arawana de manière que changer mon Nyos.
Il y a un moment où elle s'appelle Léonie Makumbo. Na PDG Bata. Ok? Tu dois dire à ta femme à libérer qu'on a tes mon fils. Ok. Ok, bon boulot. Merci. Ça va être très bien. Très bien. Alors madame, je vous écoute. Oui. Eh, Sylvie. Loi. Donc, mon une de la reine de Saba. Et là, on est Sylvie Ngolaxanga. Mon nene, oh, bassin, oh, bien. Miss Malaika, ikasikoyo kantini. Oso le papier. Mutrukula, Kennedy, que ça soit un nord à Pondé Gazawa. Kennedy n'a pas gagné. Bon, mobile sur l'entreprise, n'a mettre les joues en Essika. Tel le diagramme à colonel, sur la blague tiré, pena mbas, pena mbas, je vais dire ma col. Et ça pour la boumaïté. Donc, mobile est normal, il y a des gabouilles. Sylvie, n'a pas lié pour yo, Sylvie. N'a pas lié pour yo. Yo, comme il me tombe que la bamba soit. Yo so nazoboya yo ko opesaka nge eloko te na lingi ndoko mabuka na po azopesaka ata na somenga ange yo bana to banda na yo Sylvie nalakaka yo médaille nalobaki mobali oyo aza na susi na yo Sylvie natali direct wumena yo na bolingo osalaka na cuisine mais ozuya monene te nasombeli yo super appétit simba oyo eza ozakomona oyo eza ya pamba te oyo lokola yo osalaka makambo kolia na ndako soki omeli yango na nzela monoko boye pa oza kolia mwana oza kofungwana zela napesa yo ya suppositoire tala suppositoire oyo mobali alingi mwasi na ye epuis oyo eza baprobagande kaka ya deuxième tour premier tour sini aganiki na ngai sikoyo eza batiaka na biloko ekomi so ya kobaka okofungama résultat se ebimi na cour suprême Kennedy azowelali pour rien tala yo olingaki nga monene soki nazokonda eza mpona patron likochange bandako moyena ya monene eza te bamouvement na oya monene ndeni video ala yakosakana na ngai nakoma monene mpo balongolaka mosala nayebisaki déjà patron lokola lupango eza monene apesanga kote oyo na crédit na mercedes oyo presque kozala ngai na yo Sylvie esalaki nga souci kangi yo na Kennedy aza koloba ye patron yo madame mari ya moke boyo azalaka yo nayilaki bamédicament mpo fungwama exemple wana bopesaki ekokana epuis nasombeli yo bakaneli ya kuba stringo ya bibende tala surprise babonene selaki me naokontinue surprise naosomba naotala te Sylvie bolingo na ngai mabuka na okoka biso te aolonga tete so moke na soir ozala ta tala Sylvie non kofungola nyonso te na apresse président président Dodo bapeti baolia te biso bavie tolia te ndeni ndako va bien déjà bien président bapeti baolia te président basieke barome baolia te Ah, papa. Maman depuis le matin quand tu viens au bête puis nous voilà. Aya ka wate ameka kuti. Maman oya awa. Les limbi sanga pe zaka volontaire bisika akina ka biso kotinda. Tika mama bakala wana. Ozotela nini beno kasi ba pesi yambo. Oh. Ah président maire azali président maire. Obeta ka yeti. Ezaka volontaire biso te. On est à toi président. Ezaka volontaire biso maman tika prime moko makasi. Non, faut travailler combat pour que muta gagner prix. Bon, les gens ont makala, il faut que tu moi j'ai problème de Minervo des enfants. T'es Minerval.
Non, président, 3 trimestres na foutu te. C'est Minerva. Yo bana bakufa. Alors, les amis, ça te robi Minerva. Et puis j'ai problème de chaussures de sandaux. Vraiment, mon bouli na lata. Té, ba chaussures na ba sandales. Ebele kasi. Ah, té, non président. Pesa kanga bana bakufa. Le problème est Alors le Minerva la bas. Ah, président mère azali mère. Président. Non, on mélange et puis on divise, vieux. Donc tout ça dit ça, après tout Kabuli. Te muninga na yo. Fouana divise. Te muninga na yo. Kusanganisika mu kusalisika moko. Donc venez ma pesi wana soto sangisi vieux za mabe. Donc akabuli mbongo par âge. Nga mukora pesi ngana ndenge nanga. Zamina ko kusangisa mbongo yangana ya yo. Ah, c'est quoi pesi yo combien? Poni boye ko benisa. Ouais, combien? Il y a personne à $10. Longwa, ibende longwa. Longwa, kende, vas-y. Ngala ko kusansa mbongo na yote $10 oui ya tu sansa na yo déjà pesi ngai. Ça va. Ici. Mama, 500. Mama, mais mon parce que beni. Au lieu de $500, 500 francs. Eh ben, il y a de sangisane tu yukanaki. Nami kiti si ebende. Atika biloko wana. En tout cas, la CPL ici sous comment la vie. Vraiment, c'est essentiel que tout est là. Déplacement dans les canaux qui malamu mais ndenge les choses vont de mieux en mieux. Na prendre nouvelle moko ya des sergents qui ça dans manette tu talanga na misoko. Après tout tozomela mais il va oser en face à nani. Bon depuis la zongi ba informer que Sengeli va transférer dans le secteur mususu. Oui, d'ici 2 jours, nazo kende déjà na bureau na Rasika. Yango wana nalingaki na annoncer bino nouvelle wana mais bien sûr, ndenge na outil quand même déplacement mususu autour d'un bon verre. Francine, ezo umela. Oui, yo ye. Hein? OK. Omela. Donc nouvelle on a zaki na kwa annoncer bino. Okonzi bongo ke otiki biso kaka boye. Wana ezalaki kaka annonce fallait bozala na cheminer yango nani bon makanisi nange ezalaki que au moins déjà kuna babongiselaki ngai baélément mosusu mpona travailler na bango na secteur ya mbinza bisika nazokende mais quand même nasoumetaki préoccupation na ngai epai ya bakonzi nakotisaki déjà dossier ya Hervé na oyo ya yo mpe. Donc d'ici 1 semaine, je vais répondre. Mais je suis sûr que c'est en faveur de Nangai. Et c'est une nazala penza na batu Nangai a confiance. Ça la kaka. To bandia role loté. Donc comme mitungi sama kututé. Dans 1 semaine, je suis sûr na rassurer bino beaucoup zala Nangai. Merci mon frère. Nazo compter sur bino pour bon aider collègues nanga kokota sika na bureau bon installer moi biloko avant bino pe bolanda ngai mais ya gozala parce que ya gozala biso melo zela biso wakuma ata mokonzi ntango kozala wana mesengeli botosa eh oui. Coco. Maria, ça est la vie. Faites Yamabe. Et faites Yamabe. Oh bon
Oh, dépend. Mon cher, Yo, bébé, ça va? Ah, maman, il va là. Bon, j'arrive. Eh, Doudou. Nazoya. Mais Dozo bien appétit après tout. Tu vas à côté. babengi ngai nazokende sikoyo nakei na beach lelo samedi vraiment ba 18 biti euro vraiment bafungaka boni boyiko dudu lelo mpe fete ya mwana yo papa tezela na bato aza libanga lelo fete ya mwana yo okovanda te osepelisa mpe mwana wana na boteki yango ngai moko mais yo mama nozala yo ovanda na bato te parce que mama kaka mama papa azala il faut kanga nazala. Ah, Doudou, comment vous exagérez? C'est ça pour moi. Nani? Le samedi, bit aussi parce que papa n'a bit ni na on peut au que le bit on a que le bit ni parce que kanga qui déjà. Yoka, ezabo. Ndenge bit na boité le salaka te mais ba fungulo exceptionnellement ka ponanga na bimisa biloko eza pona. Ba marchandise ezebele, hein? Doudou tika lukuta. Omoni nyozo kosa. Ni, lokuta ni, hein? Donc il faut que le boulot sikoyo yosko petit on ngo kotsa ngamo ba bilo mobo keba amour boniko yo on va na fête idée et puis petit on mo ndiri yo oza ki ndoki mobo et pas na ngate petit no te mona molimo mbinga ozozo hein l'exa na leka na biso ou bien ozo pela ba double là li bunwa lo kamwa petit boniko Nikolo lota ba fondo to so na liga fondo to amili mna yo so ko telibana ndoto ngam na lokayo ala lokayo ni ko ko ndesi est-ce que yo ibanga na yo ibanga pela bien et amour taba mu mobo ngala ba mabea sanga yo sia soloas kimba Mais à mon niveau, ça va. Ça va. Ah, maman. Bonne. Madame, papa. Mais pas maman. Oh. Bon. Dino. Nazoya. Nazoya. Nasana tout ça. Yango nasali awa nasome. Nasome yango. Mela. Maman, il y a un scénario de Gamodino. Oh, comment un scénario? Mamie, on y a un zoé, hein? Mais ma salle est ça, hein? Mais ma. Papa, mamie, on y est, moi. Ah. On y est, moi. Bémaki, chez Tantine Bébé, aux 4 rues de la Gare, à Lagny-Torini. Téléphone 01 60 31 18 78. Vous trouverez des produits exotiques frais, des denrées alimentaires en provenance de Kinshasa tous les mercredis. Boutique exotique Bémaki, chez Tantine Bébé. Ouverture les lundis de 16h à 23h. Du mardi à dimanche, de 10h à 23h non-stop.
totekaka gros et détail, carton tilapia, madendo fumé, mipandi fumé, côte fumé, totekaka ba perruque, arrivage à sika, ba poni, ba mèche, tout est ali, quoi à kino, 20 ba na kino, ba chauffarate. Donc ça du cas mon relais. Arrivage non mercredi. Donc on a tout. En tout cas, tu fous là 10h30 à 23h. Boutique exotique Bemaki chez Tantine Bébé à Lagny Torini. Des cabines téléphoniques vous sont proposées ainsi que la vente des cartes prépayées et autres cartes de recharge. Fax 01 60 35 26 81. Faites vos achats comme à Paris à la boutique exotique Bemaki en plein Lagny chez Tantine Bébé. C'est super, c'est accueillant et convivial. Bilei Naba produit Yakitoko à la boutique Bemaki chez Tantine Bébé. Pour tous vos produits exotiques, passez vos commandes chez Tantine Bébé à la boutique Bemaki. Téléphonez vite au 01 60 31 18 78 ou passez vos commandes au fax 01 60 35 26 81. Boutique Bemaki exotique Yabisom encore chez Tantine Bébé. La boutique exotique c'est Bemaki à Lagny, en plein centre de Lagny. C'est chez Bemaki, Tantine Bébé. C'est Mikuwa na Mikuwa lokola mwasi kitoko haleki na balabala ato batali pe balulie nzoka zali na ye na maladi ha hey oh oh oh. Apparence, ton humanité. Mobembo eza makambo ebele na mobembo mpe bayebaka makambo mingi ye. Désert oyo ateleki molai nakobima yango kaka un jour. Souffrance oyo loti na ndoto ekeseni na souffrance ya réalité. Loba liloba moko ponga na bika kolo loba e liloba moko ponga na bika yaya. Papa nanga loba Jésus. Wakamela soye pefulu ya masumu pe ya bapasi ye kasi Yesu e apetoli ngai lelo nakomisite ya fleur na Yesu e mabele yeyeye mabele nalalaki nzambe motema moboyi kolala nyonso se mpona bilaka opesa ngai ekokisama nzambe zala na ngai o Yesu nazwa kimia na motema. Un séjour agréable à Kinshasa ne se passe pas n'importe où.
Leader Kin Group Neverland Résidence vous propose des appartements confortables et bien équipés avec télévision en couleur. Des appartements dignes de ces noms situés dans les communes de Kasavubu, Mongafula, Cité Mama Mobutu. Des appartements tout équipés et sécurisés. Villa 5 pièces. Appartement de 2 à 3 pièces. À l'Opori, 49 Kasavubu. Pour tout contact, en France, composez les 06 18 14 53 22. Réservation obligatoire. Leader Kin Group Neverland Résidence. Des résidences pour vous. Oh, c'est vraiment paradisiaque. Faites-nous confiance.